Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour. Bonsoir, la grande famille des BBC Mpoi TV, bandeko eko dépendre kaka. Na air oyo boko yamba vidéo na biso na kati ya bandako na bino na ba poste téléviseur, téléphone, laptop et voilà. Alors bandeko, toza déjà lelo le 4 juillet. Le 4 juillet alors bon depuis déjà kaka ya mois ya juillet. Nazo zangisa te ko lobela ba abonné ba o balingama BBC que non. Maman BBC abotama le 20 juillet. C'est-à-dire que non, natikali na 16 jours pour na botama. Alors, souhait nabino, message nabino, et que ça là, nga toujours bien. Voilà. Shalom, mes familles libota. Shalom, mes nabino nyonso, et si que zomi libino partout dans le monde. Le péché love, je vous aime. Bonjour, et pourquoi pas les dinachou. Voilà. Kota aimé partager, izanga wabino BBC Mpoi TV. Je crois bandeko bomoni titre, bomoni pe photo ya miniature nabiso toujours kaka toujours wana. Na monde ya artiste comédien na biso parce que bango nde mikolo yo donki ba makambo ejali kaka kuna. Titre na biso bomoni photo ya miniature na biso bomoni là tozomona ba artiste comédienne na kombo ya Sila Bisalu, Mama Loketo, tomoni pe Irsil Peshanga Mobutu Black Line na moto atika hydroquinone na de faux. Tomoni pe ndeko na biso mobali na kombo ya Eric tout court ou encore bref bango nyonso baza bana ya papa Elombe ou encore bana ya groupe Simba. Désolé bandeko na émission o nazo sala parce que nga déjà na finga te mais na kosolola. Tomoni ndeko na biso Eric asali sortie médiatique mingi ki dia lelu mingi ko tombola nani donc OK bref azana ngambu ya Mama Loketo. Oeza Sila. Voilà. Bon compréhension dans le Mama Loketo, c'est-à-dire que non, Eza Sila. Voilà. Bandeko, vous savez, Eza na babilo ko mususu, Mutu. Tu es une personne respectuée. Kolinga oko tarape na babenyon sote ya buzoba. Sortie médiatique yandeko na biso mobali, Eric. Au ceinture que non, azana ba tout na kati ya mutema na ye. Il a travaillé avec Irsil Peshanga. Oyo elekaki kuna na ye na Irsil Peshanga et bikaka bango mibale. Si aujourd'hui il tient bon, il y a qu'au travailler peut-être na Mama Loketo. Pourquoi koya koloba babilo komoko boye ou encore ozolinga ko kitisa mutu ozala na ye ovanda na ye peut-être ata ovanda ke na ye ata 2 semaines ata bo travail qui n'est pour 1 semaine. Je ne pense pas que non na 1 semaine wana elle était toujours kaka mabe envers yo. Nde loko oyo nga na yaka kotelemela na communauté congolaise ya koloba ke no batu batala ka mabe batala abolamu ya mutu te. Et je crois que bato ebele babimaka koya peut-être koluba kofinga nani Sila nani seki Mobutu Irsil Peshanga, c'est parce que baebi ke non Irsil Peshanga a signé déjà ya koloba ke non akosalaka jamais sortie médiatique pour na koya ko dénigrer ndeko na ye artiste, akosalaka jamais sortie médiatique pour na koya peut-être ko répliquer peut-être na sortie médiatique moko ya artiste comédien moko oyo alobela ki e mabe akosalaka jamais sortie médiatique pour na koyaka kolobela artiste mususu. Sortie médiatique na ye kozala peut-être aye ko lancer message ou encore aye ko tenir ba abonné na ye ba fan na ye peut-être news ou encore information moko ya bien aye juste ka ko partager na bango couper ça parce que artiste normalement ceux qui ont ça la sortie médiatique yela biso
nani pesa biso calendrier na yo, pesa biso plan na yo ya musala, et non pas artiste ko la sortie médiatique po ya ko dénigrer ndeko na yo. Wana na lobango chaque jour na telemelaka ngo sur les réseaux sociaux. Un soi-disant artiste au mibeti na tolo ke nonga naza artiste et tout. Lorsque zo la sortie médiatique na yo, ko ya ko la sortie médiatique na yo te na kombo ya ba collègue na yo. Yaka la sortie médiatique, yaka pesa ba fan na yo position na yo. Fan nanga ba fan nanga ba abonné nanga na minute on a préparé les bino biloko boye bobo ça la connecter brancher et tout sorti nanga sorti peut-être ya film nanga ko la boye mais c'est dommage ya ko monaka ba tout artiste soit disant ozo ça la sortie médiatique pour na ko ya ko dénigrer collègue na yo. Maintenant moi je me demande bandeko il a tout dit et je sais que non ba kwiti ba beteli maboko sûrement ba sepeli parce que bango balinga bongo. Ce qu'on gagne na yaka ka côté de na anti-valeur. Le monsieur a sali déjà groupe nae. Ce qui n'a dit que non OK na sauté nan. Il a dit que non na simba balamdo PC penza ba rôle té abana vraiment ko jouer té et tout. Mais ça c'est faux et archi faux. Biso toye bien wapi, toye bien na groupe Simba. Chose grave. Babilo kwa zoloba attaque même alongwa déjà na Simba. Abeteli pe papa et lombe ba bordir. Ce qu'on dit le sur les réseaux sociaux avec les artistes et comédiens. Bozo mema bato balanda kabino wapi toke pa itozonga. Bomi yo ke la kana bino moko soni na ba sortie médiatique na bino lorsque ozoya pona ko dénigrer pona ko lobela artiste moko boye oloba ba défaut na ye oloba ba biloko moko ezala lokuta ezala ya solo. Est-ce que boza vraiment ba professionnel? Est-ce que boza vraiment ba professionnel? Ou encore lorsque yo zo attend au vandi une émission moko pendant 1 heure na kombo ya collègue na yo na kombo ya mutu oyo bo vanda bolia peut-être pe bo mela. Siko yo pourtant kanisi pe ton dimango ke non ezaka ka ba kwiti nde ba obetelo maboko. À part ba kwiti ya personne a obetelo maboko et puis ngai na ye ko sala analyse ko zongisa yo sans sakibo moto. Tu es un artiste comédien en plus oza mwana mobali bozo memana na mupepe moko boye ndenge nini o sali groupe na yo sûrement tu as besoin de visibilité pe pour la groupe na yo. Alors hôtel parce que comment nango bongo otali okende wapi otali faiblesse ya bato ba fingaka parce que bato ba fingaka te bazala ba logique bato ba fingaka ba memana kaka na mupepe otali azana besoin Eric on azana besoin de visibilité parce que ngane na yo kisiko ke non asali groupe na ye azo former groupe na ye ceux qui ozo sala osali groupe na ozo former mais ata papa elombe biso tango toyaka ko sala ba analyse papa elombe to loba te ke non azan nzambe po bimisa ba secret voire même ya groupe Simba bandeko na kati yango ya église ya nzambe tozo sambela bandeko. Soki bo yoki ba makambo lekaka na kati église na ba département au Simba mutu omona oloba pe non sambe soute tika na vanda na ndako. Comme pour dire que non place batu baza makambo ezanga te. Eza na mutu moko te azwa ki peut-être Simba comme ici peut-être groupe Simba ya koloba ke non groupe Simba nde baza ba saint baza banani non groupe Simba toko tia bango toko qualifier bango ya koloba ke non papa elombe abimisa ba tête abimisa ba artiste a format batu. Le reste wana eza makamsusu et non pas au bosana qualification ou encore au bosana donc au bosana capacité ya groupe na bino bobandi susu ko kwesa groupe Simba na bilobela ya koloba ke non groupe Simba ndenge bomoni wana hypocrisie za wana makasi bandeko je vous informe partout hypocrisie eza voire même na kati ya ndako ya nzambe hypocrisie eza okebite okomi na pasteur na mwasi ya pasteur na mama pasteur ba songeur minene siko yebisanga ya sikeza. Est-ce que biso communauté congolaise tozwa penza groupe Simba na ya koloba ke no groupe Simba baza ba saint groupe Simba baza boy groupe Simba baza boy non groupe Simba to qualifiande bango ya koloba ke no papa elomba bimisa ba tête. Parce que tu constaté sur les réseaux na ba artiste comédien ba oyo baza ba star ba o pesa sur to bito compter 4 3 5 bana ya groupe Simba ba ozanga te. Alors lorsque ozoya to lobela to tonga pe ye nani ye papa elombe ye papa elombe ebite ke de botonga
Na kati ya église bato azotonga nanu pasteur. Pasteur asambeleli omoni pe loboko ya Nzambe, batongi pe ye. Mais non, botika pe ko embrier bato te. Botika ko embrier bato. Si tu as besoin, il y a que non ozala soutenir na ba kwiti. Salango bien. Si vous avez besoin que non ba kwiti ba soutenir groupe na yo, sala yango bien de ko mobali. Sala yango bien ko lingate ko ya oya ba ko dénigrer ba tous. Utilisez mutu. Imaginez loko obimisi 2, 3, 4 ans liboso ozanani. Oya ko se retrouver par terre pour la babiloko ya boye. Na yo ke loko moko abeti wana soit disant que non film ya Irsil Pechanga la fille de mon père je crois. Bolala donc bosala ba sacrifice belé. Ya ke non bolala na morgue. Olingo tia batunini na mutu. Mais tu as tout donc olobi kaka ke non tolala na morgue. Fini donc c'est lisa likambo bolala na morgue pona nini. Ezaki ba tournage, ezaki nini. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi le message au Lingyo Lubawana? C'est quoi le message? Mais ce méchant, au sali groupe nayo, soi-disant président, ozo na ban ozo kamba Tokyo Luba, ozo na ban ozo formé. Donc, peut-être, donc, Tocha Mbalamoko na niveau, peut-être, il y a Papa Elombe parce que Papa Elombe a qui président Nabino. Il y a un minute, tu peux oser président parce que osa ban ozo diriger, ozo former. C'est que Papa Elombe, pour bimi sa ban, il fallait ban ko leka na bat plateau, ban ko dénigrer, atombola moko, pour peut-être groupe ne monana. Et yebana. Parce que bana o yozo kamba, bana na yozo formé, ba moni président leki na bilobi chiaboui. Est-ce que ozo yeba ozo bozo ngana no batuti. Yango ki président na lobake zala ki président ki leadership et pesa meli mutu non sotuté. Omoni o yo telemi o lobby, papa Elombe boye, boye na longa na groupe Simba, mère nanga boye, e matake kitaki, tout ce que tu as dit là pour na groupe Simba. Yeba ke no bana oyo pezo formé bazo tala yo groupe oyo lobi ke no so fongolo zo formé bana ba otala babi eta président ninga zoloba ta président ninga zoloba et le lendemain ceux qui moi na moko pa leki na réseaux sociaux ayepe ko poata yo ko regretter te bane ko bo utiliser ka mutu le problème avec vous est un problème à mutu. Eza na ba sens belé oyo kokyo sala po obima eza ka te ke non oya kaka po o dénigrer batu mususu po tombola mutu mususu toyebi lorsque oye sur les réseaux sociaux ce que oye pona ko finga batu pona sila bozo ka amplier makasi siko yo tali eloko wana. Dis-toi lobby ka nengo vandi na kiti wana oyeko loba di n'importe quoi nengo zoloba wana bana ozo former moko pe aye oko modiri to kusani o mona ke no fondement de Jésus mabe fondement na yo moko eza mabe si ozaki na Irsil Pechanga ozu relation te pas Irsil Pechanga est-ce que zaki obligation atanga suko za pembeni na nga na tali déjà il faut na zo temps na yo pour peut-être peine à fungula so déjà na zuyo déjà na mono oza déjà na virus ozo relation de geni pour façon zo lobela tu tout au monde au sentir que non atata ozaki na Irsil ozaki de vrai te yango peut-être pe Irsil abando cha bouton zo e ba pété et loko salinga passe ça ya koloba que non to risque to sala boye to sala ba sacrifice ya morgue. C'est quoi les messages au lingo pesawana? Aussi c'est un pétain. Ce que lingi ke no ba kwiti ba soutenir yo na groupe na yo. Sala yango bien mon vieux. Papa Elombe, ata ce qui peut ndenge nini wana ke no olongwe na groupe. Aza juste kaka na besoin ya minimum ya respect. Est-ce que tu te rends compte que non, yo moko informé parce que tu as aussi un groupe avec toi, ozo formé batou. Lobi mutu moko vande lo peka ndenge yo vande le papa Elombe boyo lozo lo ba di n'importe quoi.
To banda na sima na totonga ka payer. Boye. Tu es sûr? Oyo semaine de oko récolter. Si tu as besoin tu vas soutenir yon groupe na yo, ça là yango bien, il y a la manière na ba sens belé. La grande famille, beau aimer, beau partager. Les péchalov, beau aimer, beau partager. Famille Libota, pardon, tous se soutenir, beau aimer, beau partager. Pe vidéo na biso. C'est juste, na yeko ça la analyse nanga par rapport yande ko na biso encore artiste et comédien abimi. Eh, bandeko. Hey, Hermokonga na comprendra te. Na comprendra te. Artiste et comédien. Est-ce que bon monde a Nigeria ça la sortie médiatique il y a baba artiste comme ceux qui artiste il y a Nigeria. À ça la sortie médiatique pour na koya koloba mabe il y a artiste mususu. Et oh kuitisa oh matisa oh. Un artiste ozo la sortie médiatique, yela ba fan na yo information, yebisa ba fan na yo que non, ba fan nanga boza la brancher, ba fan nanga nazo lambela bino kalate na o servir bino. Donc les artistes et comédiens ya Congo, ya biso ya ba congolais. Donc boza principe ya musala na bino sur les réseaux sociaux. Boye kola, un artiste et comédien lorsque vous avez la sortie médiatique, vous avez kolobi la batunini. Ce que vous kanakana oanate, bozalaka et simbate et beba c'est tout. Oanazo sa la vie na yo, pozo sa la vie na yo, la vie continue, c'est tout. C'est normal parce que si kabato bazalaka makambo ezanga te. Ce qui relation na bino ana kezaki ke non pour na 2 ans koki bokabwani, ta normal. Si vous avez un artiste comédien, comment ceux qui ont un ranking ya oyo, ayende nango na média. C'est quoi votre valeur? Si vous tombe la maman loketo, tombe la maman loketo. Si vous avez besoin de kuiti ba sunga yo, ba soutenir yo na nini na yo, vas-y. Koya na bakombo ya batute oyebi ke non oyo Irsil Pechanga ndenge azawana déjà na si lebe la kate. Famille Libota Poutine de l'écriture na fila ebe la kate. Parce que na minute to lo bakaka ke non groupe ya bino bana simba. To oyebi ke non mama loketo alongwa yo pe o informer batu pe olongwa. Mais bon garder ata étiquette wana na sens moko bien. Beau garder étiquette, on a peine à sens moko ya bien ko sa bino bien. Pour ya c'est grave. Baneko beau partager. Beau partager émission nanga dans le bon sens. Un artiste lorsque zo sa la sortie médiatique na répéta kango chaque. Irsil Pechanga kenaki poto dernièrement awa tanga kenaki poto liboso na grand frère na Efali. Bayamba ki na plateau. Atanga ki kombo mutu. Azana batu ya artiste et comédien peut-être ya simba o ba blessa été. Azana batu o ba blessa été na monde na bino, azana bango belé. À quoi bon ou encore à quoi ça sert ya lorsque na asal au sali sortie médiatique banda koloba makam parce que ozana ba ranki na mutuana. Vous vous rappelez le qu'on a beau vivre à hypocrisie à koloba ke non ata na rancune mais na kene nango bien quelque part et peut ça pinga valeur. À ça la sortie médiatique ba kena emi yango wana eza bien ce que vous a artiste hôtel eta na plateau nini ba koyamba yo ba valoriser yo. Ozo kene na plateau moko oyo e ko pakolo buzoba ozo kene na plateau oyo e yango moko kutu e ko donc e ko peso kutu makamuna ndenga bien te. Par contre et l'oukelon de sous bas problème. Maintenant, à quoi bon? Il y a un artiste comédien qui a la sortie médiatique pour na koya ko dénigrer batu mususu, pour na koya ko loba babilo ko mataki kitaki. Ceux qui boko nié que non papa et lombe azana pa wana te ya ko maudire. Alors botika ngo kaka bongo ndenge kende wana bo sombango te
aza papa aza na besoin ta respect moke nauti kopesa bino exemple ya pasteur boye pasteur na kati église aotonga pasteur aolingela mwana ne pe mabe ke no atie pe mwana bouton un pasteur et bon ba pasteur ba salaka non ayebi likambo moko ya mwana ne ya molimo mais likolo kuna na chair alobi yango na chair. Ce sont des trucs il faut qu'on banalise aka. Et ça va maka mususu il faut qu'on banalise otali liboso na otali ke non ngana za besoin boye. Toi tu es sûr ozana groupe ozo bima ko ya ko lobaka boye c'est quoi récite ya groupe ne oza wapi. Oza déjà papa mabe. Oza déjà papa mabe, c'est-à-dire que non, banana ozo formé déjà. Bakoza na ba limitation ko loba ke non, biso ndenge to travailler na papa na biso oyo azo formé biso, toza na ba place toko jouer na ba place toko jouer te. Irsil pechanga sali yoni. Soko lingi ke non, mama loketo, o jouer na mama loketo kende. Tu es un homme, kokota. Je félicite, hein, tonton O. Je félicite Pierrot Ndombasi. Je félicite Gesho. Je félicite Sunan. Ba jouaka koto, ba jouaka koto, totika ko yoka ta kwente. Vraiment, ba artiste na tangi. Ba jouaka pas Belleville, ba jouaka na Irsil Pechanga, ba jouaka pas Mama Loketo. Mais totika bango kutunde bazaki batu moko boy il fallait to banda kozwa ba matière na bango butu lokola moi du fait que no ba jouaka na ba tête o bango moko batu wana ba yoka na kate. Mais baza na principe na mitu na bango mutu vivra na principe. C'est quoi votre principe? Baza na principe akoloba lorsque je vais chez Mama Loketo na ke na SB na ke ko sala musala na silisi na zui biloko nanga retour ba kombo ba tuté na koloba boyete parce que mon nango eza soubienté. Autant l'intérêt à cause 100, kuna cause 100, kuna cause 100, c'est-à-dire par journée ka esi là akangisi 300 na na poche wo. C'est ça un homme, mutu azana mayele, mutu azana principe na vie na ye. Et non pas oye au telemi côté moko ozo dénigrer batu mususu pose peut-être salaire ya mutu moko. Or, ozaki mutu moko lié koto yo, o s'en sortir na vie le plus vite que possible. Ata oboko ya Irsil Pechanga bofinga ya sikezate ndoki muto abakisi lesbienne tout ya sikezate papa tango ya koloba keno tolala na ba morgue bibembezo leka. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? Tokota na l'église na hôpital ba biso bomususu okoti na hôpital boy. Au mona morgue za kuna bato bakufa au mona ba tour de rôle ya bibembe ba okendo mema na nani bazo kende kotika na morgue et salini mais ça là qui jale lo na bien et pas Mama Loketo chose grave ata papa elombe a fongola ta eloko moko mukie. Oh, peut-être en caisse na vie na yo ya artistique. Ba comédien bo za na sens ki bo motoko. Donc au sali iner. Ozanga ta ko jouer na hypocrisie. Ba mono ta ke no bien ba sepela no ke no za na groupe na yo za ta ba soutien ba to nyonso. Non na minute au groupe ne ko za na limitation ya ba to ba wandota la yo. Ah garçon yo finga aloba mabe pona papa elobe aloba mabe pona Irsil. Dans la vie il faut toujours kobo ya babilo ko wana. Toza na kati ya l'église totonga ba pasteur te totonga bangote. Il y a rien de nouveau là-bas. Ce que le bique n'est papa elombe là moko totonga normal temps normal. N'école ngo boy professeur en mathématiques, professeur en physique, to PC combo. Hein? Mais azotangisa bino bo PCP kombo mo pe botongi ye wana ba signal bolingi bo tia biso nini na mutu artiste ça la sortie médiatique vient lobela ba fan na yo boye botika ko embrier batu
mais moko pe bokomi olembisa bato bokomi penza kolembisa bato. Toi tu crois que non soki okei nanu nasaleli ekutu nini te nako nini donc osaloni oye nango ya bitumba papa yo moko kosila makaka wana yo moko kosila mokosima na mutu. Et moi je sais que non okeka pona visibilité peut-être ya groupe na yo et tout mais okosila makaka yo moko. Et je te rappelle lobi soko moni mwana no moko pa bimi aye koloba kolobela yo mabe ko regretter te bande ko tokutani bisous bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.